alobi na loba nyonso clair pote ezali nécessaire pona ye. Azalango penza posa, azana posa ya vie ya famille. Ye amesana toujours kozana mobali, amesana vie ya famille. Me banda atikalaki ye moko na bana misato. En tout cas, azali vraiment à l'aise te, aza na vie ya couple, aza na besoin ya mobali, na kati ya ndako pote famille ekende. Yango alobi na lobela ye. Bandeko, en tout cas, oyo nyonso asepeli na mwana mwasi wana akoki kosala boye. Pamba te ezali makambo ya serie, azali penza na posa ya molongani, aza na posa ya vie ya famille. Mabe deja aza mwasi mabe te, aza deja kitoko. Pamba te ngai papa Robo na yebi yeboy na misu. Kolamba ayebi pe kolamba, nga na lia biloko na ye alambaka pe kitoko. Alors na sololi na ndeko mwasi moko ya kitoko, aza na 33 ans, azali na Belgique, na mboka moko pene ya Bruxelles. Osilisi Bruxelles obando kende ba pene na babalie osilisi, donc mboka moko eza pene wana. Alors ndeko mwasi asololi nanga, alobi azoluka mobali ya Congolais. Pe ndeko mwasi azali na niama. Alobi pe na bomba likambo moko te, na loba nyonso a detail. Yango na koloba na bino nyonso na detail, sans kobomba likambo pe sans kobomba ye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko mwasi azali na bana misato. Azape na 33 ans, ye ndeko mwasi. Mwasi kitoko. Asalaka soki atiki bana oya moke na kelasi, mbala moko ake mosala ezape musika mingi te. Soki asilisi musala arekipere mwana. Bana mususu bayaka bango moko. Alors, ndeko mwasi azali na besoin ya mobali. Mobali oyo azoluka bakovanda ndaku moko. Elakisi mobali fwa kende kovanda pana ye mwasi. Ndeko mwasi azali koluka mobali oyo azali na neti yeti. Ye ndeko mwasi aza na nyama. Mazoluka mobali oyo aza na nyama te. Donc mobali oyo aza normal. Oyo yo aza na makila penzoto kolongono. Ndeko mwasi azali mwasi moko kitoko. Azali mwasi moko asalaka. Aza koluka mobali ya Congolais. Age oyo apesi ngai ya mobali azali koluka. Mobali yango fwa zala entre 35 ans suka 48 ans. Eleka 48 ans te. 48 ans ti 35 ans ti na 48 ans. Mobali azala Congolais. Mobali alobaka lingala. Mobali azala na nyama te. Bien sûr, ye ndeko mwasi azali na nyama. Nazali na nzoto kolongono. Aza na beauté na ye. Alors, alobi pe mobali soka za na posa ya kobota. En tout cas, bakobota. Azali toujours na posa pe ye ya kobota. Akondima akoma ata na 5 bana to 6. Pamba te azali jeune, azali pe mwasi kitoko. Bana misato wana abota bango pe na papa moko.
bien sûr mobali ya bota na bango azala africain mazala congolais te. Alors yango alobi na nga nasalela ye nalobela bino pamba te ayebi nga ngai mpe nayebi ye yango alobi naloba nyonso clair po te ezali nécessaire mpo na ye aza nango mpenza posa aza na posa ya vie ya famille ye amesana toujours kozala na mobali amesana vie ya famille me banda atikalaki ye moko na bana misato en tout cas azali vraiment à l'aise te aza na vie ya couple aza na besoin ya mobali na kati ya ndako po te famille ekende yango alobi nalobela ye bandeko en tout cas oyo nyonso asepeli na mwana mwasi wana akoki kosala boye intil obenga ngai obengi mbala moko nimero pai nga nazotinda yo soki obengi liboso fo yeba nanu ndeko liboso kanisa malamu soki penza oza d'accord ozala na mwasi oyo aza na nyama yo oza na nyama te bokokende liboso epai ya munganga munganga akolakisa yo ndenge bobando vivre na mwasi wana sanke yozwa nyama ata bosangisi nzoto boza na botini te mpo na koluka bobota mwana ezali na traitement bakopesa yo pendant 6 mois po te bosala yango ozwa bokono te menga naza munganga te ye aza na munganga na ye aza pe bisika kendeki kuna nde soki bolingani na couple nde bokokende kuna bakopesa bino explication nyonso ekozala na maboko ya bamunganga na bino yango nazali koloba boye oyo asepeli na likambo oyo mwasi ndeko mwasi alingi fo kosala boye obengi epai ya ndeko na ngai oyo mwasi mosusu la danoise na Angleterre bobengi ye oyebisi eke na bengi mpo na nonse oyo papa robo alobaki na sepeli na ndeko mwasi oyo oexplike makambo no nyonso pa ya la danoise alors tangu la danoise akoyoka makambo na yo ye akobenga ngai soki abengi nga sikoyo nakotya ndeko mwasi asolola na la danoise ayeba makambo nini oyo yolobi mpo na la danoise soki eke bien bino na ye bokutani kaka na Bruxelles kuna soki bokokutana bisika nini bokutani kaka ya kotya bisika bokokutana pe bokosolola entre bino mibale soki bosololi bomoni ke esimbi bokei soki pe esimbi te mutu na mutu azongi na vie privé na ye ndenge ezalaki ndeko mwasi soki apesi nalobela ye boye pamba te ezali makambo ya serie azali penza na posa ya molongani aza na posa ya vie ya famille mabe deja aza mwasi mabe te aza deja kitoko pamba te ngai papa robo na yebi ye boye na misu kolamba ayebi pe kolamba nga nalia biloko na ye alambaka pe kitoko alors yango wana napeseli bino annonce mpo na ndeko mwasi oyo nyonso alingi en tout cas boyoki bien benga la danoise na Angleterre kota na site ya YouTube o bakoma sous les baobas bakoma bongo ba oyo bayoki yango bakokoma oyo sikoyo akokaka kokoma sous les baobas te po nazolo bango eza na français okokoma na yebite na lingala soki Google soki nini ekotraduire yango mais soko lobi na portugais embaixo do kimbondero ekochange ekokoma sous les baobas donc embaixo do kimbondero wana ekochange na yebite soki na kotangira ngo ndenge ni po bo comprendre donc e na n na m donc e na m eza 1 non bato balobaka portugais bayebi mais yango wana soko komi sous les baobas mbala moko la danoise mwana mwasi wana alobaka ye nde moto okosolola na ye ye okoloba nyonso pe ye akobenga ngai nakopesa ye ndeko mwasi bakosolola na ndeko mwasi pe bino bokokutana
yango wana bandeko oyo ezali likambo moko sérieuse. Alors lokola eza sérieux, en tout cas bon respecter amour bolingo na eloko ndeko mwasi alingi. Na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni afaya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni afaya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.